pasteur bakabate kuna kabate pasteur botika obunda bino na bino te kifazer tolembi kishenge okufa kufi monde à risque bakamba bopo zaka na Congo France tane na alia biso tosengi na population na biso mboka biso tonyoka mafaza matonyoka matomona ata lisungi moko tie basunga biso na santi ata santi ya mwa lingwala nakamba boefezaka na Congo France natongo ilikumba bos yango pose yango yalobaki kalme pose papa Kabila asunga biso te tosengi na bakonzi ya mboka basunga biso bana toaka bana na bango Congo France biso na bango na biso na bango ekara molai France.com site ya tolo masolo ya danger masolo ya kitoko CongoFrance.com. Chers internautes, merci d'être branchés sur la meilleure chaîne du moment, www.congofrance.com. Donc voilà, je profite pour dire bonjour à notre patron, monsieur Josué Lili Pumba, la peau noire à la tête blanche, et à notre grand partenaire, bien Abisso Amici, un prince agnon gaz na gaz, et à notre grand manager junior Boukson Boukassa. Donc voilà, merci à toute l'équipe de Congo France qui travaille toujours arrache-pied pour la Congo France et qui est toujours libre aussi. Donc voilà, nous avons mois d'avril, plus les émissions sociales. Donc voilà, les gens ont phénomène Chege, donc enfants de la rue, comme on les appelle. Est-ce que est-ce que vous avez un souci? Donc voilà, dans la commune, il y a Lingwala. Na Wileri babi Nyangwe place Loyenge Zaramakasi quoi. Donc voilà, toyamba Chege, comme on les appelle, enfants de la rue. Toyeba babi na bango penandenge ele kaka. Alors bani bonjour Tombote. Bonjour. Toi bonjour hein. bonjour ici. Petit gars a espace. Il n'a pas il est doulé les passer. Aïe. Petit gars moi espace na vanda kasi. Alors to bana ba combo, hein? Yo kombo na. Negoto. Obandi wa? Kangokolo. Kangokolo? Bongo yo. Abara. Abara. Obande. Kangokolo. Kangokolo. Boyo. Belo. Seti? Belo. Eh, bakomo bino mo boluka ngo. Mpandia. Kombo na. abonza Obandi wa? naka Yo. Dipineur. Yo peka. ça partir au Oh là, yo peka na kan. Dans la plupart à bas d'avenir sur bazar à la kan en fait, c'est ça. Chico. Ya tika makele le ko ya. Boze bele bolo bana bino. Ina yeba yo mto apembe nanga. Bon, comme on a le lac, c'est le mythe. Robot Teti. Robot Teti. Yo peka mona kan. Te ya bandai. Ah, bandai. On a les padres. Les padres. Eh, faire ego la ra. Ngaut. Yo peka kan. Maestro. Maestro. Yo suba yo faire ah. Bon voilà, tout ça comme on les appelle les enfants de la rue. Na ina yeba, bobima na baba la poani ya. Est-ce que baluka ko tozonga ndako? Baluka ngai. So boya poani. Volonté la maman la pona ki shege. Siko yebisanga na tayo moba musundi batanga ka yo esala ko susite yo potanga. Esanga susinde nga bonga na vie na ki shege. Mais okuta apela mabele, okuta apela batunso ya mabele nzela, okuta bakosa pe mabe, siko monongo bien. Basala su mabe ki shege. Siko soki lelo pela mutamona ni pena za mutambongo alobi adopter yo azwa yo, abokola tangi so ba classe ondima. Ondima. C'est pas parents boy mais mutu so yo ondima. Quoi ni sko ondima. C'est que ça n'a pas de souci au bon la vie. Obité que un jour tam so revara, o commence au médecin. Na parler comment arrêter. Hein? Na parler arrêter. Ah. Faut na moi wati na ba moi. Dayo kimanda ku pona kimara kotinda. Quoi ni? Kotinda mabete. Yo pe un jour so balo boti. Yo pe onotinda ba na hotel. Hein?
Ibo notina ba note. To notina. Eh bo siko yo zo boya batindo poani. Aboata. Yeba ngaloba allo yaya. Boni. Ngalo basima. Ngalo basima ba un peu timide. Bongo yo so ba benga kote ozo ngandako. Na. Bande pa bino ba benga kote ozo ngandako. Ba benga ngamela boyi. Siko pona ni raison wana. Ngana tanga kifaza. O tanga na kifaza. Est-ce que kifaza bando banda ozo tanga pete? Mutaka to tanga. So mutamone na mito so totala o. So kaza la posa na yo asunga yo ota miso ondima. Ondima. Toke mpanzi yaya. Yo posa na susa ke classe. Pourquoi boya ozonga ndako pona nini? Ngai ngata ke dia bona ngata kata ja umo chaka senya kuna mingala mata visa kala bia dia kusinga ga bongo. Papa na bino bazali. Papa na baza. Baluka ko ozonga ndako. So boya poani. Ja bona ngode ko tira ngala bimola ifaza. Yo na vie na yo oreva kutu toko mata mkonza mboka oyo ko mata médecin oko mata mutu mbongo na mboko ala meka ngo simba te ba chi yo zona mwa muke chiki kasi soko bapeso possibilité otanga otangi kasi la tanga ba alemala ko makase donc mutu pena so amona ni siko boko loko ndima oko ndima oko décevoir yete ponga na yebi ba ONG c'est belé ba soutenir bino bana on comprend na yebi ba ONG soutenir bino makasi GDG siko na yebi ata mko boyebi ata kuma mkonza mboka na biso bien comme nena Kabila Kabange c'est bien ça quand même important. Faut y aller Mkonza Mbogo. Oui, premier ministre. Non. Chibala. C'est bien. C'est bien. Faut y aller Mameleka Mboka. Bona balabala mais faut y aller quand même Mkonza Mbogo. Premier ministre Loba kasi. Ngai. Nga kimanda upo bako kisanga ba bien ngate. Ba bien etini. Ba bien etini. Nga sepel no bako kisanga. Kani na moyo senga ba pesa odi. Kotanga. Yango bimana balabala. Sikoso mutamona ni atangiso. Nakende. Okende. Aye abimana banga. Mais papa na maman bazali. Papa na maman bazali. Bakabwana. Bakabwana bazali divorce. Mais bande kono mbali baza obota maka moko. Obota mabele me plana biso aza so abota tikimona bota tikimona. Parce que yo kam neto bimana baba biso bana ndako. Biso bana ndako yo comme to bimana. Biso bapa mama bango même so na sana papa. OK na pe otala bango. OK na otala bango te. Ba musika. Mais ba luka ko pete. Voilà. Aboda bana tata. Ba raison ya ba divorce yango. Donc mes parents sont divorcés, ben belé ba comme vraiment na balabala. Et ba campagne ya ko éviter. Bon faut comprendre, il faut comprendre. Yo ba ko ba suka loba kasi. Loba sute. Na lo oui loba. Siko neto kama boy wa shege bana baboy tabisi ba mama. Siko ba mama sabo tabisi ba tuma wa shege. Ba shege. Oui aussi. Parce que yo condamné ba maman. Mais maman peut tamsa ça les faire récupérer yo boya. Ba mama ba sala mba aya kama anu ya zanga. Ba je na mo ba sala. Beaucoup de ma famille non yo lobité yo kasi nzala okolia na yo yalinga mingi lo sina chama desu yalinga mingi lo sina desu lo bakasi ngaki mapale moi ça perd na biso mutabenga na ma donc bana moi ça mabe la benga na bala bibi ma balabala po papa nous quoi ça qui est fort on zongi ça vraiment bon famille à papa et pas chose à rare tout ça famille père na loufu parce qu'on a baba au salon ndeni kuna leo osengaka to yibaka osenga ba pesa o yibaka te bolo ba malembe te na ko senga ndo yango liaka wa bo bilama bosuka ndeni bilamba basongela biso bosukola bilamba wapi osukola wa biso mwana mpango ezato la matika bino bolo bilamba donc voilà bino mbona bilamba mususu na poto oyo ça sert à rien on boire karakutu donc voilà bilamba ya botiko tinda na ebida base na bango tu vois babito sunga baba leki to sunga bango et ça bien bino mbona bilamba ezo sana ngo loko moko te
boboire un peu misusu isusu po botindaka botindela na yotikela bango po baba mbala baba bozaba baba cité hein baba cité ka ba mbala na mbala est-ce que tonto tuna isuba on a beaucoup de ba ONG te ba yepo soutenir bino te kuta bango comme ado de mtayo tala biso mado de nai na biso ina soutenir on ana 14 ans ana 14 ans ana 14 heures dans chaque 14 heures ayaka mais il est quand même azo sunga dans la minute on est ba otala biso na mokili mobimba boko yebisa bango nini po mutu mususu akoza mutema na mosunga bino meta musu bino bo décevoir ye, vous comprenez ceux qui aikoyi yani na bambongo atie mbongo na ye abatangisa bino abalatisa bino ali sabina boko la bino est-ce que bino bo décevoir ye te bo décevoir ye non ceux qui va mona ni baya baya boyisa bango kasi ba otala bino mitu boko yebisa bango nini te boya sunga biso na mushi aba onche baya kate mona bango te bakipara ba misu biso bakipara biso esute yo lobani na suka na ngakomo ouais ya inspecteur ça 17 ngipeka mona ka so ko yebisa batu nini so bana posa sunga yo to c'est là ba ba ya sunga biso to c'est là ba ya sunga biso to c'est ba ngina lobama basodo so biso to lala na butu shanti ba bobeta watu wa fimu watu wala na mama sale loso baba tamso la kanisa bolinga boyiba bongo te biso iba te biso saba misala aba kuna ok so aba soda balanda biso tolinga bote biso taba fasi atonyo kama jimusi totomoka tobeta bangata mabanga ola kobeta mabanga te bango baza kuna kosécuriser mboka kobeta mabanga biso so balingi basala biso ka sante ka poto na fanda kasi poulet tolombi na musho tolombi kande eza boye bato baolanda bino baka bilalingi biso te asunga propriété voilà ana mushi tozela bango un peu mona sante alingwala te basante vele tomona me ana ekoya nango malema oui papa mpaka bate papa sesala ka bate to tumbaka na ya nango ye peso ka bate baba sebele bazala baba sebele na mitu ba otala bino bakabate bafinga batu kutu na mi o madanya ka baka adanela kambela biso aumela vraiment voilà ma social ba benga gae siko yo liso bundaki ya bamuna setibela bimise lisu botika obunda bino na bino te kifazer tolembi kishenge okufa kufi monde à risque bon voilà to comme vraiment ko chuter na émission na biso boyoki bana boyoki bango nyonso boyoki nde bapesi makamna bango nde bango yo simba te papa kabila asunga biso te tosengi na bakonza mboka basunga biso bana toaka bana na bango biso tosengi na population na biso mboka biso tonyokwama bafaza matonyoka matomona ata lisungi moko te basunga biso na sante ata sante mwa lingwala nde tobwe toa bajua bajoko bajoko baza bamusikala mpe baza abobetele moko dj setibele obetaka tele obinaka site wabimbongo yayewe kunangana melezi wabimbongo yayewe kunangana melezi okoloneko kufa komete kolela ngaite kopulunga bilinga yesusi obenga tata na mama yobenga dije tokoze yobenga dije shinwa yobenga zapatikobo yobenga dije negota yobenga dije satibelo yobenga champion dipine yobenga champion lepada yobenga champion abara bana arna nzoto bo senti cri au so na studio c'est bon hein maloba ba otala bino ngana yebisi bino ke mission etala ma mokili mobimba bo banga te na ozonga awa na zono ba bino ozonga awa mwa mutu moko amona na Sara somela bango balo bilama ke etikela bango c'est donc on pas studio de beta tanje nzembo ya ba producteur boyo ka ba la souci okota studio
soki bakomi bastar na minute oyo danger tauna ba DJ makasi beta mwa munene kanga baweni sali mwala mobimba mama tali wa motali bana na esala resede bana le ko moko baweni sali mwala mobimba merci beaucoup super robot na lingwala bani merci beaucoup ouais mais ate merci beaucoup voilà bange musa boza na balabala mais boyibaka te ba maison ba bobuka te de buka te mais bibili au travail rara hein osali misalani ya posanguba c'est veut dire que ba kiti ba pesi le moins 1000 francs kobongisa milangi yo sala musani o bare caméra balongola baposo na bao bakonzi mpe baleka quand même so toshoka bango bakabeli biso ata 500 2000 fo ngautinshi wana naka te ozwa 10 000 kuna bamere mobo 10 000 apesa biso apesa 10 000 bomobali na boyi ekenda po shoke na galaxie nakisa yaka boye soki na batatouage lisusu nzambe na batatouage oyo c'est la température kokolo sapatiro na batatouage lisusu na beto tatouage bobeta na gambela donc voilà mais boyiba te bopromettre nga boyibaka boyiba te boyiba te bapesa biso tolia aza bisika totiaka mutu so tobebisi fo olili wana biso donc voilà merci beaucoup wana nayebi que bato mbongo bamonanaka oyo bazali oyo bakosunga bana oyo baya vraiment esa biso bia bena kosepela pena na ye pena boye nayebi no balon bilamba penda ko bilamba kolia ba ONG eza ebele sungaka bana ba orphelin bana ba shege les enfants de la voilà merci beaucoup nayebi ki naotika bino merci beaucoup donc voilà nayebi ki naotikela bango babeta su nzembo na bango na suka merci beaucoup na balandi nyonso ya Congo France bato bana kosoutenir bango bana lingwana na mushi babi maa nani asoutenaka bango mama social donc babi nanga foseka mabare bilamba eyaka bana bango oyo David Olito bana bango oyo bilamba na mwa mikemike ezala bana balata esu te epesa bango Maman Milinze m'a monté tous peuple météo ma social mususu ma lolo lorista congolaise Orlando Ngimi je reste ma bien là donc voilà mon patron monsieur José Lipumba la première tête blanche notre partenaire vient à biso ami c'est impressionnant gaz na vient à miss pardon tala ngambo banoyo bilama musezana na dépôt et ça la eloroté bana bango so pesinga na otikela bango ba filmer pe na tine une image donc voilà mot de la fin pour ce sera na liloba moko oyo ko toucher batu batala bino bien bayoka bino bayoka bino mawa tosengi na papa na papa asoutenir biso bien eba toaka bona na ta mwana mukera donc voilà bon sous c'est la nzembo na bango na po esalinga moi bien esalinga moi bien olu sous c'est bien jama pambula ya abaksa oyo abaksa abatila yi merci beaucoup merci beaucoup mais ngana lo bakabwa biso wana musha batumisa biso fort toni papa na c'est biso centre mo ya bien ngapo ça nous la libanda TV to ngapo ça centre likofi babida likofi zoni c'est bon loba tosambela kana bato basunga biso musale kene liboso voilà po biso toza bana bango ato ana mushito nyoko matia muke ça sungi biso to sepela. Merci beaucoup. Donc voilà, quant à moi je vous dis yo succès. Olembi. Mais na olembi déjà belé. nga fo mutu. Faut longa ko eki papa avant sungo faut longa ko moi pour les armes be fo. A changer au Congo. Donc voilà, je clôture mon émission ici. Mouna c'est dit artiste mobile amundi na sima caméra pour nous image à boé. Donc voilà, grand monteur na biso à Congo France Christian ba bimsa toujours kitoko. Ba pesi mbote na ba fanatique nyo ça sara Amazon na Chanel la biso. Donc voilà, na ebi keto moi oyo eza ming social. Après to kitation na phénomène mususu oyo eza la Kinshasa. Mais bo sungana les enfants de la rue Kota Mushinga mon na sali base Koto. Donc Koto ne
tokosunga bana koto après tokochanger bakomi. Donc voilà, numéro na nga affiché na sebenga pour soutenir bana na bino, baleki na bino, bakoko na bino et ça bien. Donc voilà, merci beaucoup à vous, chers internautes. Et quant à moi, je vous dis merci. On se retrouve la prochaine fois avec plein d'autres surprises. JC Coiffure, la maison à Kouna na dépôt, bana yango. Donc voilà, bisous et bye bye à tout le monde. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye. Yango alobaki calme pose. Nakamba bofe zaka na Congo France tane na lia. Mama na kama. Tape kuna me. Otanga mwa biloko. Papa, biloni yo so mutazwi mukole ka mninga zate. Ah, ya. Kapote man. Merveilleux. Eh papa tozana bana awa. Ngakoko na bango. Otuna bango mutabota bango te. Ah. Tala. Yoza mukolo. Wapi papa na bino? Na liana oza pembeni na po namoni nangam na bondela liana. Na liana yo Autant de nous sommes venus là, pour qu'on ait ma casse, on va déclarer au bout la fouba battre sous. Nalia, ah, kitoko. Bakatande. Yoli a foutu l'heure à quoi nga? Comme celui-là c'est fait Yoli a quoi nga ma bête. Et au fond bah dans mon bas la mais n'est qu'à que ça va coûter na mon ouais. Kolobessi non, mon ami bateau belé ba ya sunga bon bazonga bazonga totalement tes orateurs bien sûr mais bazonga bazé belé na moni so na zobe mwana za kishego ah émission tout est aussi émission kuna mulai to sori na bango de on a yesu bilo na ngo to sa image kuna la musique no wala musiba to bogaga wala ni na ngo c'est comme mai 11 mai Général est prêt pour quand on mouchi, on va pas parler comme on s'en dit. Ah bah aussi colia bien mon monde bah aussi colia en tout cas bateau vraiment bah là thème malamu sauter bateau ben bah thème malamu au son bana à terre colia il y a chaque jour il y a quand même il y a semaine et ça là bien pourtant des balles appétit donc voilà sur ce émission on a sur la photo on a réédifié pour pouvoir lober la bateau bah ça na chose au monique aux âmes mais bella au ça aux hommes les ça les ça tout sur ma bana les enfants de la rue comme on les appelle on a vu que ma mère milinze mon petit tous pepé la mbeto so et qui n'a vu quand il là-bas na bilamba na moni pe bien nga misi en prince na gaz na gaz pas yo a la capacité na déjà ta la partenaire mon na chaîne bisu donc voilà sur cette émission on a vu que tozongi là-bas on a vu que parmi ba appel on va recevoir tozongi là-bas ceux qui za bilamba na yo tiki la bango ceux qui za ko lia na yo tiki la bango. Il n'y a pas de souci quand on a. Yo lié au sommet la cigarette. Eh, ils ont beau manzo ton hôte ya. Na âge na yo. Oh, moi c'est comme les Charlotte. Aboter les moi na moi encore. Eh, na âge na eh. Ala moi na moi encore. Moi la prison.
Donc voilà, j'ai fini mon émission sur ça. Je vous dis merci beaucoup d'être branchés sur la meilleure chaîne du moment, www.congofrance.com. Donc voilà, restez toujours branchés sur la meilleure chaîne du moment. On se retrouve la prochaine fois avec plein d'autres surprises. Aujourd'hui, image, il y a Rozo, Awa. Et au revoir et bye bye. Allez, Togué. Allez, Togué. Togué. Allez, Togué. Togué. Allez, Tchagoulibi. Allez, Tchagoulibi. Vas-y, ah, Tchagoulibi. Ah, Charamanino, tout. Louasa. Tout. Limesano. Tout. Louasa. Tout. Limesano. France.com, site ya Tolo Masolo ya danger, Masolo ya kitoko. CongoFrance.com.